Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Maman Rosalie Lokosu n'a eu responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Ngwanda le Terminator, Moyibi, Mobomi, escroc. Naiko ndima siko zali penza vrai escroc yangwana. Bochaki Mobutu na erreur. Naiko mona yango penza siko ete. Mobutu soki lelo akota na se ya mabele. Pe Mobutu soki akosamaki bambula na bambula. Donc bozaba escroc. Ngwanda le Terminator. Tosengi na yo longola photo ya moto ya ngani oyo bino bozali kotambusa yango comme publicité bolobi ete wana nde Zoomel 1000. Bandeko congolais tozali koyebisa bino a partir ya bamakambo basali toye komona sikoyo ya solo bato baza ba manipulateur. Ba information na bango nyonso bapesaka eza nango ba fausses informations. Nde siko penza na confirmer yango. Bandeko babolingo. Lokola bamoni moto oyo azali ko porter kombo ya Grignon Kikoko Sumaili balobi ete yende Zoomel 1000. Ngwanda oza penza siko vrai muyibi, vrai escroc. Alors to fingir siko yoko to lobi ke ozali vrai muyibi, vrai escroc. Lokola yo sali banquette, o lobi ete o mjui biso na photo, moni photo, o sali banquette, soi-disant banquette. Alors to pesi yo temps. Luka siko yo moto zali obi tozali moto ya makasi luka siko yo okanga Grignon Kikoko oyo sali publicité mokili mobimba oyo lobi ete Zoomel 1000 to moniye Zoomel 1000 ndeboye ozali kotia ba photo ezali mawa pona yo kola ngwanda kola biloko ozali kosala ezo lakisa ete niveau na yo oza na niveau te yango na toyebisaka bino bandeko koloba français elingi koloba te kende moto aza mayele parce que français ezali langue neti ba langue nyonso ndenge bato balobaka lingala ndenge bato balobaka chiluba ndenge bato balobaka anglais ndenge wana kaka esika kaka oyo moto ayekoli monoko esika botameli akokoloba yango malamu mais tozali koyebisa bino sikoyo penza bandeko biso bajournaliste ya radio Zoomel 1000 totomboli mongongo tolobi ete Ngwanda c'est un escroc. Ngwanda c'est un aventurier. Tala ndenge azali ko utiliser photo ya mutu ya ngani. Kikoko oyo bino boza ko lakisa Kikoko na photo. Na biso bato Zoomel 1000 rapport coûte zate. Kikoko c'est un ami oyo azali na kati ya page na biso ndenge batu nyonso bazali. Ami de Facebook. Vraiment, tu veux qu'on Ngwanda c'est un escroc, Ngwanda c'est un menteur. Yangona, batu babomaka mboka ya bangonde. Bandeko, tozali koyebisa bino, botika ko perdre temps na bino ya kolanda Ngwanda.
Ngwanda c'est un escroc menteur. Un vampire. Moto azali kotambola na makila ya bakongole na maboko. Bandeko. Pona nini bolingi kosambwisa bato pour rien? Grigno ki koko yo un type innocent. Toza ko kama gudu ndenge baza ko tia ba photo na ye, baza ko loba ete botala bato ya Zoomel 1000. Mais ba congolais. Mais botuna kate soki ngwanda lobi ete asa localiser Grigno. Eloko nini ezozanga po bakanga ye. Ala kisana mokila bibotala to kangiye. Ezali pasi pe mawa. Mawa na bino. Mawa na bino. Na bateau bozali kolanda ngwanda. Ngwanda c'était menteur, escroc, muyibi. Oh lelo komi kosala ba manipulation na ba makambo. Ba tata misusu pe bozala na Facebook sans même bon raisonner, sans même bon se poser des questions. Bon komi koloba eta tala Zoomel 1000 yeyo. Ezali pasi pe mawa. Yangana tozali ko ibisa bino ba congolais. Bo vandi na poto po kaka occasion pe sameli bo vanda na poto. Mais to moni lelo penza ke ba congolais belé baza ba zoba ba ignorant. Vraiment ngwanda za ko manipuler bino na ndenge ya kosekana te mawa pe pasi. Mama Rosalie na pesi yo maloba. Papa Roger na ye komona sikoyo te Mobutu penzako bakosaki ye na ndenge ya ignorance. Donc Mobutu penza akosama na ndenge moko ya kosakana te na ye komona yango sikoyo a partir ya makambo na biso oyo ya radio. Bandeko babolingo. Mais ezali kokamwa mingi. Eloko nini ezali kolakisa ete wana nde biso bato ya Zoomel 1000. Mais bandeko, soki boyebi ete Grigno bino bozali kolakisa ezali nde Grigno oyo ya biso ya Zoomel 1000. Mais c'est facile. Eza kuta occasion mpona bino ngwanda koki kotinda bato po ete basala likambo. Mais mpona nini bozali kolakisa babilongi po ete boloba ete tala moto yango yeyo mpona koyebisa na bino ke bato wana baza na trace ya radio Zoomel 1000 te, baza na trace te. Oyo nyonso bazali kosala baza kotepa-tepa. Bandeko, tozali koyebisa bino radio Zoomel 1000 to ba journaliste ya Zoomel 1000 ndenge ezali na moto oyo akozwa akomona moto ya papa Roger to moto ya mama Rosalie ezala moto ya papa Motamba. Mokolo wana nde ekozala mokolo oyo ba occidental bango moko bafungoleli bino mitema. Balobi ete bon tofungoleli bino porte bisika nyonso to ekangamaki na bachaine tofungoleli bino bokota nde bokomona papa Roger pe bomoni ngai mama Rosalie pe bomoni papa Motamba. Bino bokanisi ezali liseki na baba aventurier bozali kosala ngwanda c'est un escroc. Ngwanda c'est un aventurier. Ngwanda c'est un escroc. Ngwanda azali papa ya zoba po ete soki tolobi ete azali papa ya zoba po moto mobimba apreférera kaka koloba mensonge. Esika ya koloba vérité ye azali koloba kaka mensonge. Yango na tolobi ete atika kosala comédie kozwaka bafoto ya bato ya bainocent mpona kolakisa na mokili ete botala Zoomel 1000 yeyo. Ngwanda na lingomba ya bana na ye oyo ya radio buka lokuta oyo koyoka kombo ya bato ngomono ilopoka olibita bakombo moko soko za koyoka kaka ozomona ete babiyimbi oyo bazalaka kote ya libongo ya Equateur oyo babandaka ete soki mama oye na mwa etati na yo ya mbisi otie yango na pembeni ndenge bakolimwisa yango okokamwa. Lelo oyo bazali koya na makambo ezanga ntina bandeko babolingo tosengi na bino ete botika kolanda babozoba ya batato oyo po ete babanda nanu komanipule bafoto ya le rais. Lelo sikoyo bakomi komanipule foto ya mesi moko na kombo ya Grigno Kikoko soi-disant yende radio Zoomel 1000 kokamwa. Kokamwa bandeko. Lelo penza tomoni ete ngwanda za lokuta za menteur escroc. Yango na tozali koloba ete
bino bato bozali kokanisa ete ngwanda nde akomemela biso avenir meilleur kuna na Congo, mais bozali kokamwisa, bozali koreve parce que un escroc akomemela bino kaka héritage ya kiescroquerie. Ezali pasi pe mawa, ezali pasi pe mawa komona ndenge nini ba diaspora congolaise basili kokota na kati ya berkei ya lokuta ya l'Terminator Ngwanda. Moto yo akosa tala nsima te, ezali pasi pe mawa. Un menteur restera toujours menteur comme Ngwanda l'Terminator. Wavene muyibi aza kokosa bato. Changement ezali te mawa mingi pona yo. Papa Roger nazongiseli yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie, vraiment Ngwanda azali kaka escroc pe akotika la kaka escroc, vraiment mawa mingi pona ba Congolais oyo bazali kolanda Ngwanda oyo bazali ko ndima maloba oyo azali koloba na bango ezali pasi pe mawa. Bandeko poto yebisa bino ete jamais bato oyo bazali na ba indice to circuit ya Radio Zoumel 1000 pona nini tolobi bongo bandeko toyebi ndenge bato oyo balingaka ko chanter victoire. Soki bazalaki na ba indice na biso bandeko balingaki bakoma te esika biso tozali pe basala quelque chose oyo balingaki bapiolola yango mokili bayoka bango. Mais ndenge tozali koyebisa bino oyo nyonso bazali kobeta bino ezali bambata pe toyebisi bino ete moto oyo alukaka kanga moninga na ye asalaka makelele te akoya na ndenge ya surprise pe asurprendre ye na nsima na yango agangi pe alobi ete moto wana tokanga bango bie tosala bango boye. Me ndenge tozali koyebisa bino eloko eza te makelele ya wenze oyo tozalaki na yango yango wana Zoumel 1000 to Radio Zoumel 1000 ezali eloko ya makasi pe tokolakisa bino ete tozali bato oyo bino bokanisaka ke bato ya liseki oyo bato ya nsima ndako tokolakisa bino ete tozali bato oyo liseki ezali te po ete esika tozali ndeko po okoma esika wana il faut ozala, il faut babenga yo les grands leaders congolais ozali kokopere pe na bato ya makasi. Mais toyebisi bino ete botika kolanda ba mensonge ya Ngwanda. C'est un escroc aventurier, un type qui raisonne toujours les mensonges. Ndenge nini akoko sala pona kolinga kokosa ba peuple congolais. Merci bozala kaka bisika bozali na banzi ete tozali ona pona bino tokolemba te po ete kije na biso ezali kije moko bien blindé pe poko na studio na biso il faut oleka ba porte belé o bakanga na ba chaîne ya ndenge ya makasi. Merci beaucoup nde nsima ya bangonga ngai na Mama Rosalie tokotalisa bino oyo nini tobombeli bino. Merci. Bandeko babolingo na bandi duit kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bodeposela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bofami na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zoumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zoumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.